En tout cas, ngana moni Karine Mokonzi, faut atika lisusu te, vraiment, faut attaquer. Boyebi ke nazo sepela mingi, na bandeko bazolo bana chez Mokonzi, na ba oyo bazwa koleka, pona kobenga, pona koloba. Bazolo kitoko, pe bazo corriger, na ko popula kitoko. Mais eloko zo senga, bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, soki totali bien, eza penza boye. Karine Mokonzi na kanisa bozomona ndenge batakaka ye pe bakotika te. Alors bandeko oyo bazoloba, bazosala, bazosunga chaîne ya chez Mokonzi officiel, bazoloba kitoko, bazokorige kitoko, bazo encadre kitoko, bazopopula pe kitoko. Mais sengeli babakisa dose. Na sens ni nga nazoloba. Parce que bato wana oyo balinga koloba pona Karine Mokonzi bako continue koloba. Bako continue kofinga. Trop c'est trop e bandoloba manango pe bango na kati ya trop c'est trop bako bakisa ba trop mususu. Yango wana esengeli boye. Karine Mokonzi na chez Mokonzi l'émission et kosala manango normal ndenge ba mesala kosala. Mais faut ba luka jour moko na kati ya semaine jour spécial ba luki mutu moko ba popoli. Ata mutango a popoli te. Ata mutango mikolo wana avandi calme. Ba popoli ye kaka parce que chaque mutu oya populaka Karine Mokonzi asala ye eloko te. Aza na niongo ya Karine Mokonzi ya kopupwama ya 4 siècles. 4 siècles elakisi ya 400 ans ba age ya ba Braham. Donc neti oyo nyonso boyebike apupulaka Karine Mokonzi aza na niongo ya kofingama ya kopupulama ya 4 siècles. Yango wana ebongi penzako kozelaka kutu te o mikolo ya tiki to tiki ye soka ye biso to ye me bakomonela bino bakomonela Karine bozo remarkango te parce que bango bayebi na chez Mokonzi ezalaka boye soki bango bapopoli bayebi bino bokoya kozongisa na kati ya kozongisa wana bayebi soki bozongisi bakoya kopekisa kaka na kati la Chine bango si bayeba na bango ayebi kenake popula Karine Mokonzi ye kutu ye moko soka ye kozongisa akosala 3 minutes te babando pekisa ye ata continue kopopula mais moral se bebi moya popula susu kitoko eza te akopopula kaka likolo bayebi baza bazoba te banima kwakala baza bazoba te mosala bayebi yango wana Midala Taylor 90% eloko ayebi ezaka rando ayebi yango bien alors abima pona nani abimisa Midala Taylor nani afula Midala Taylor Karine Mokonzi alors ayebi bien atalaka Karine Mokonzi très bien boyoki bien na monoko Midala Taylor alobaki na banani na ba royaume alobaki na bango nini ye azalaka hypocrite te soki likambo eza fo ayebisa bango mpo azalaki na problème na ba royaume ya le king ba royaume mosusu bakomaki contre ye na makambo mosusu alors ye ayebisi bango azalaka hypocrite te yango makambo mosusu alobaka meme ntango azopopula bato ya 4G bandeko ya Maroc aza kosolola na bango mida moto alobi yango
alobi tangu azako popula bandeko ya Maroc azako soana bango tina mukolo lelo asololaka na bango ye na bagofax na babaleine basololaka alobi azalaka hypocrite te. Alors soki mida alobi bongo na baroyaume ayebi bien ekotouche baroyaume bozosolola na bato oyo baza na timiniki ekotouche mpe batafali me mida alobi yango seke eza verite. Alors bokanisa sikoyo mida eza verite asololaka na babalene asololaka na bagofax asololaka bandakala. Eske boyebaki yango? Boyebaki te. Siko basololaka nini? Po ngai na mida pe tosololaka bandakala banda mida bima me oya biso tosololaka ezali bolingo. Donc tosangisa nzoto na mokuse po bocomprendre eloko tosololaka yango wana bilengi kosakana kosala physique kotokisa nzoto wana tosololaka bandeli ntina mokolo lelo mida yebi tozalaka na likambo moko yango wana ayebi mosusu te nga na ye sikoyo na bandeko ya Maroc nayebi te. Alors bokanisa bien Karine Mokonzi ndenge aza wana mida ayebi ye très bien ayebi ke Karine aza fort ya kosakana te ma ayebi ke na kati ya la Chine na kati ya bato Karine aza na bango babando ede ye babando ede Karine te babando ede mida babando ede bato bando popula Karine po soka babando popula Karine kozonga na buzoba wana te. Karine mpe soka tiki ba nyao Suzuki babandi kopupula. Karine chaîne na yo bolinga bosalaka bemission mosusu ya boye bato wana bolanda bango te bazoluka po bafulama bamida si bafulama banima kwakala si bafulama siko bango balukaka kaka kofulama te balukaka kaka bavieux te balukaka Karine Mokonzi kombo ikone wana babengaka yango susu mingi te. Malheureusement Karine akozala kaka ikone pona bango malheureusement pona biso heureusement Karine azala te kombo ikone balongolaka yango te. Mais succès oui ekitaka eloko bazosala yango wana basalaka bongo pona bongo basalaka lisusu te po bayebana po bafulama soki otangi koma mida bato te bayebi yango o bakendeka na net otangi banima kwakala bayebi otangi bato ebele kaka mora de la presse abimakala te mais soki otangi bayebi ye bamusicien ebele bayebi ye bagrand musicien balégende bakomelaka ye kutu mora yebanda siko mwana mida la tailo abimisa pona kofinga kaka Karine. Bandeko nayebisa bino lisusu eloko mosusu bodutaka me bokontinue kodute. Armée Béton na likolo nango makambo ezali site na page ya Myriam Mokonzi Wet. Siko Myriam Mokonzi Wet atravayaka ye moko te atravayaka na mura bango mibale na kanisa na moto mosusu azaka na Londres mwana mwasi nayebi te soki baza susu combien mais oyo nayebisi bino eza sire mura aza wana na kati ya likolo nango makambo ya Armée Béton. Ndeko wana ya mwasi na Angleterre aza na kati ya likolo nango makambo Armée Béton. Alors leader eza moto mosusu te bolukaka na bino te soki eza nani Myriam Mokonzi Wet po bocomprendre yango bomonaki mokolo mosusu mura ake na direct ya nene ya kelokelo mbala moko likolo nango makambo atie commentaire mura lobi bolobaka ngai likolo nango makambo siko oyo azokoma wana nani nene ya kelokelo paseki alobi mura sa shanza na ye malembe akoshanze na ye botala likolo nango makambo eza moto mosusu azokoma bien sûr bas équipe mura aza fidèle ya Myriam Mokonzi alakisa fidélité na ye na Myriam Mokonzi alakisa fidélité na ye arespectaka bisika bima mida la Taylor
Pour nous comprendre bien, Moura na kati internet azali exemple à suivre. Aza mutu moko azo trahir mama na ye Midela Taylor te, aza pe mutu a neglijaka mutu ya sungi ye te. Donc Miriam Mokonzi. Miriam Mokonzi ye pa confia kaka na Moura amoni bato tout bazala ba traître. Mais Moura na ba moment oyo na ba position baleki amoni Moura aza penza sincère na ye. Yango basala équipe wana. Bo comprendre. Alors nazongi na likambo na biso. Karine Mokonzi fo basala jour spécial na chaîne na ye. Azana basoda makasi. Bana basi na bana mibali o bazoleka. Bayebi ko solola, bayebi ko sala émission kitoko, bayebi pe ko encadrer, bayebi pe ko popula. Ce qui basali jour moko spécial la semaine, chaque semaine. Ce qui vendredi coquille, to samedi, to jeudi, ou bien lundi, pour babanda semaine mabe, batuana baro popula, ou bien mutu baro popula. Bache penza ke lelo jour na yo, Midela Taylor, lelo jour na yo, Anima Kwakala, lelo jour na yo, bakombo tuwana kaka boyebi. Oyo nyonso bazana nyongo ya Karine Mokonzi. Afinga te. Ezala sali 6 mois le brakomba Karine te. Mais bino boko chaye po azana nyongo. Bo popolie bo selisi. Soki kaka meki ko zongisa 10 émissions landani ata 20 ya mobimba. Ata bosali émission na tongo ya cuisine. Mais bozangisa te émission moko ata ya 15 minutes ya popule kaka. Ezo senga nango pe inadidante. 15 minutes bo popoli bo selisi na bino. Bazwa kango vraiment. Parce que bazana nyongo ya Karine Mokonzi la baronne. Niki Menga bazana nyongo munene. Saratola ata sali studio mama Saratola. Azana nyongo munene ya Karine Mokonzi. Bazana nyongo ya kosakana te. Yango wana pa ya Karine Mokonzi. Ezateke soki balobi likambo boye kaka trop c'est trop non bango bakotika trop c'est trop wana te. Trop c'est trop et ko continuer. Et puis tant boye koloba ke trop c'est trop bo pesi réponse na Mida. Bo pesi réponse na ba Angelica Madelena oya vanda na Karine Mokonzi. Kas émission bo sali. Bango basi bayebaki en par cœur. Bayebaki bokoya trop c'est trop. Bayebi balandi yango batali. Balobi toyebaki bakoloba boy eke boy. Balekisi te eke juste. Bango bakoka so kolekisa te. Bakoma na éducation makasi. Karine Mokonzi bantouré wana bamamo balingaka so rando te. Balingi buzoba te. Yango moni basitue banda kotya munoko wana mpona kofinga bato. Bango tu balala to nyata bango sanke to simba bango. Po Mida zaka fier ndenge abungisa liboma ya Mokonzi. Mida za fier ndenge Rose Bombo atikaki kofinga akekota classe. Parce que Mida ayebi makambo asalaki. Pe biso nyonso toyebi Mida eloko nini asalaki. Alors bata bongo baza na niongo ya kopupwama na ndenge akosakana te. Mida mama bisika ozolanda nga pe limbisanga nazoloba kaka vérité. Et puis kaka likambo na biso oyo ya privé eza toujours en cours. Ngai ata to discuter na yo na kati internet ato popolinga wana eza kaka en cours. Au contraire ekomatanga bilengi. Bon, bolimbisanga wana pesi message na Mida po azali awa. Alors bandeko nazoloba neti black mais eza black te. Pour internet eza bongo. Eza neti black, eza neti maseki, mais na kati internet leadership eza mundu eza très important. Neti Karine Mokonzi eza icône eza très important. Neti Karine Mokonzi aza na succès eza très important. Icône akozala tika libela. Mais ba contrat na ba boss po bayaka pene na ye. Faut Karine Mokonzi succès na ye ezalaka toujours à top ndenge ezalaka. Même ate kiti moke mais bayebi ke azo résister. Mais bato yo
na mafinga na ba oyo babandoloba bokanisa te boloba ke tomesana basalaka boye po batondisa ba view po bayebana non bawana si bayebana si bafulama bakoma kozwa pe ba contrat bakoma kozwa pe ba mbongo po bafinga donc bit na bango siko ezaka mission moko basilisa Karine succès soki Myriam Mokonzi ayoki Sonia asala site alobaki akosala site aza kuti nango Facebook na YouTube na Instagram abandoteka bamafuta na ye soki abandokanga basuki abimaka te me andimi asala ya kobombama na mura na mutu Angleterre mpo na kofingaka kaka Karine mpo likolo nango makambo chaîne wana ate kritike mutu mosusu ate lobeli mutu mosusu fo koyeba ekofinga kaka mpo makambo yango ezoleka mikolo wana me Karine Mokonzi efingaka chaque semaine Karine Mokonzi alala ne pongi asala likambo asala te efingaka bandeko ata bino moko na mokili oyo na kati internet nani ayina Karine Mokonzi makasi koleka Myriam Mokonzi baza na bango me Myriam Mokonzi ayina makasi yango wana chaîne wana eza e bango alors bandeko pana ngai même Myriam Mokonzi aza na niongo ya 1000 ans yekutu ya 10 siècles il y a plus de 10 siècles ya kopopolama donc akopopolamaka chaque vendredi boloba teke o Myriam Mokonzi abunga azalaka na ete azali likolo nango makambo ye armée béton ye baza 3 personnes nayebi te soki susu combien mais 3 wana mura ye na mutu Angleterre nayebi kombone te me azali nga papa robona sala nini nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko koleka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko koleka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.